Il y a 2 ans et demi, le président Félix Batoubabaye nous coule à 50 ans. Nous avons la légèreté caractérisée du ministre intérieur. Il n'y avait pas de budget pour l'état de siège. Contradiction avec le ministre des Finances qui parle de 57 millions dilapidés dans l'état de siège. Pour quel résultat? Est-ce que Belgique est la capitale de l'Europe? Ce qui va faire ça, la Belgique comme capitale de l'Europe, c'est parce que Belgique a tel cas Congo. Congo est tellement vaste. À tel qui yango. Azu yango apesi yango na bato mosusu. Gouvernement ya boye papa ndeloko nayaki nayebi yo solo na papa président alukela biso tosengi baede te baede komema biso na ntina suka te me abongisela biso salaire ya mibali na biso toyeba mpe kotangisa bana toyeba mpe ndengeni tokoki ata koluka ata mabele totongi. Les Congolais ntango eza ya réflexion ntango ezoboyi miziki boya bondumba boya kobima na bakwe boya komela masanga concentre-toi na mboka na yo nini ezoleka to mitourna yango eloko nini ezosalama na Congo 61 ans bientôt ko inene tokoma na 62 ans nalingaka nayeba acte ya indépendance ya République démocratique du Congo ezala na maboka na bino bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezwi bande ko balandi ya ezwi na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino pe tika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino ndenge tomesana koloba ete ezwi ezali bongo branche moko to tchano océan du Congo pamba te kuna nde tozaka ba patriote kuna nde tolukaka ba solution ya République démocratique du Congo kuna nde tobengaka ngondo la kombo pe totia kalitono na nzete po ete tobenga yango na lolenge elongo bani. Alors bande ko balandi les yeux ya lelo to ali pe na mingi ya koloba pe koluka ba piste ya solution ata ko bande ko musuba koloba ete mama océan ba solution to lobaka yango netando ekete te to lobaka yango pona ni po to ali matoi mangongi to lobaka yango pamba te biso to ali bato ya bilaka Congolais ali moto bosoli kambo boy na ntongo bokomi bosala yango aboy yango to pesa ba piste ya solution na bande ko mususu o ba yibi ba numéro na biso te na bande ko mususu o pe bazaka pe na bolingo ko sunga mboka kasi to solaka na bango te tango batindikele mo émission ayoki alobi ali kama onde senga kaboy tanga ko luka numéro to bali ko soigner na lokuko donc moyen to bomba te pour likambo ya Congo ali ya ko bomba te formule ya Congo sengeli to lobala moto tout polele ayeba donc la Congo pe to apena likambo ko bomba lisusu ya lite parce que nyoso to ko bomba ko bima o to ko mona lokwa sekele ya ngonde ba ko panza donc il vaut mieux to panzaka po ezala ka sekele te mutu na mutu amiyeba ete ba Congo mani bali ko milengele soki bazuyo mokombo suna nzela ba ko lia yo. Donc sekele mutu ayeba ke ba Congo mani ba ko kanyela bato ba Congo mani ba ko milengele ke na mokolo boye nzamba ko pesa bango makoki ba ko lia bato mosusu ndenge ba lia ka nkwanga ndenge ba ko litafuna nguba sekele ba tafuna bato mosusu po ete mboka ya biso penza ekei na kokende bande ko balandi. Vraiment, abonnez à sur Océan du Congo. Encore une fois, merci, que Dieu vous bénisse. Bon, continuez à s'abonner vraiment à tous ceux qui ont s'abonner massivement à la chaîne de la Libération. Du début jusqu'à la fin. Pour na biso na makambo maïke. En tout cas, bon liker, ba suggestion, ba jamais. Ba commentaire na bino ezalaka bongo malamu to kopekisa moto te. Ndenge komoko to kobenga lobi mama océan. En tout cas, vraiment makamusu ezali otangi pe commentaire hermoko otiki na yo oui ndeko langa olobi ya solo on répond imbécile par un grand silence on ezaki maloba na yo merci mais nalingi koyebisa oboye il y a aussi les imbéciles au sengelo répondre bango sur les champs pour ce qu'il y a no liete imbécile là zomo aloko yo kobanga e au silence ya mutu pe et comme ka faiblesse parce que tango yo zozala kana silence mutu ala ko mata parce que ya zoloba alors faut la que ça na mutu ala ko za na capacité ya ko lobela ye ko leka ko to ndenge ya lobaka parce que bato musu baza bongo na mokila se a che penza yo po chelie mais za na mutu musu hôtel bochioli wana moto amayele amona ke comment na lobi na mutu akipenga te mais bolole mususu faut yo posa la bolé lokola e po bo mi bangana merci mingi na conseil na yo mais ngape na meki ko c'est donc photo répondaka parce que ba yeba ke to tanga ba commentaire tango yo zo tola nga bongo na commentaire fonga na big sa on big sa on te ça veut dire yo za nyama ngape funa lata nyama na yo po mokeli na nga paza bongo de to zalaka 4 yango moni nga pa na zalaka 4 donc là s'adapte à la situation mbala moko po nazali adepte ya Jésus Christ.
Ceux qui n'ont pas zamba moko boy, na moni ba nyama mabe bazana comme le lion de la tribu du Juda pour na dévorer ba nyama wana mabe. Ceux qui n'ont na moni bisiko ya moi ba nyama pe moi mabe ke ba ko lianga aigle na matima ba likolo pour ba simbangate. Mais ceux qui na moni comme bisika musu na ko mwana moto. Ça veut dire na ko sola na lolenge longo bani. Et sika musu na za pena agnon. Ça veut dire onyo kwa ofinga obeta monoko langa ezaka ya kokanga. Mais yebandenge nini na zalaka. Cela veut dire kimia on a payé na zalaka nango mais yali na bisika leti zamba oyo ya YouTube ndenge to ko sala émission boye yali zamba oyo to sala ka ba le lion de la tribu du Juda parce que les gens ne comprennent pas. Faut to dévorer ka bango, faut to yebisa ka bango maloba oyo ko kota penza boye na kati na ya sentir que eza malobo ba lobi nanga. Pambate comment voulez-vous mboki yali ya biso moko. Hein? Ndenge na ko loba boye bazo tshela bilo no lingwala. Botala commune ko lingwala. Boyebi ke lingwala wana na wileri oboyo kaka wileri wana ezaki bisiko bamne ko sala mafuta ya PLZ ezalaka société so bomone banda ko na ya wileri batonga yango presque ndenge moko o lelo e koma wileri e koma ya ba étranger ba sénégalais ba malien ba tondi kuna na wileri koma lokwa zone na bango hein wileri e koma po ke lokoluka ndako kuna c'est un problème parce que okuta ba étranger ba fandi kuna nanzimite toza ba africain mais est-ce que ça la zone moko hein oyo okuta ke zone wana balobi muta ko kota kuna te ba congolais ba comme si zone wana cher nanzimite ozomona mais ça na cité moko na Nigeria ba koma yango Zaïre les autres bazongisa ngo Congo ezalaka pourquoi parce que mbongo batonga cité wana ba yoko zongo ah mbongo la biso yango ba pesa référence pour nous relaxer que les Congolais sont des lâches sont des bololés pour mbongo la bango de tonga ville na biso o yango siko ba sala référence bongo mais ba pesa yango na malamu te mais okuta cité ya ba Congolais na Brazzaville ngambo ba webse ke balobi soko lingo ke na ba mbinzo okuta kuna ba Congolais ba pesa bilo référence ya ba ndumba référence ya makama be babi kele kuna bisika ba mbinzo bazala ko okuta kuna race ba Congolais nde ba ko sa les Congolais ba pesa ke sika kitoko te mais ba biso awa soki un étranger ye akangi neti Gombe et comment Kigali donc okuta la bandako okuti kaka morphologie wana okuti batu wana et pas la biso hospitalité ngweleka bolamu na biso comme si biso lelo ba belolé pona nini to trouva normal to sunga to pesa OK to bosali que ça servitude de ba Congolais ba kangami siko la servitude parce que bolingoleka bango yazo mona kala zo sunga ndeko wana ye na pasi OK ndeko wana ye na mission ayaki ye moko bakomi mibale bakomi misatu ba envahir ndaku na yo babandi ko étouffer bana yo zo lo bakande papa nanga bana ko ba te bango bako bomanga ite bino bako bomanga te mais mutalibanda akozala souci ko bomanga te langage on faut to longolanga pa ba Congolais ngo to kufi kabotoli biso mboka bato basombi basite kagama azotonga tozoloba yango lokola je mais bozotala te mais soki toloba kaka océan lakisi libele na ye libanda 1 million de vie botya temela mekango na telemika place mobe kabu ya filme nga lakisa libele lakisa lisoko océan azogriffe nzoto na ye ndenge bokotala yango koleka émission tozoloba mpona mboka mais finalement bozalaka ndeni bolingaka biloko yango te na libanda mais la kati bozolinga yango yango ekamusanga boza ba hypocrite yango fo na gangaka boye fo na lobaka mpona pousser bino bofungwa parce que eza likamba mboka biso tozolobela mboka bazosala biso mabe mais ezolobela bino eloko te moto azotwite pa finga moto azotya commentaire ya mabe na place alela na place à raisonner, na place à encourager, na place to benga na poto solo to luka ba formule ya zoboya. Mais soki to talika ke mission moko bato ya Tanzanie ba komi ko tcha mikolo. Ya mwana mwasi moko baza masoko bwa la kisaka bato ndeni nzoto lezali akenda ka ba ofina ba bozo tala ngamo ko nazolandela ko to kotaka siko ba uti ko komisa biloko ko ka siko. Mais a commis déjà na 40 000 abonnés. Pour la ka biloko na osala wana. Donc, dans la place, il y a des gens qui Tanzanie, tout le monde a des Congolais. Ok, Congo, c'est le problème. Les Congolais sont bonne musique, bonne côté la biloko wana. Parce que les gens qui ont voté, ils ont bonne musique et bête, mais aux autres, la moi ça la bilamba, moi ça la bilamba, moi ça la bilamba.
Ah, Jésus, là, ça peuple. Moi, si on a la main, on a écouté. On va vendre la main, on a 6 fois, on a position, excité, on a sentiment. C'est démoniaque qu'il faut te dénoncer. Il y a des gens au Congo. Il y a des gens au Congo. Les Congolais, tant ils ont réflexion. Tant ils ont une musique, ils ont une bondumba. Boya kobima na bakwe, boya komela masanga. Concentre-toi na mboka na oni nezo leka. Tomi tourna yango eloko nezo salama na Congo. 61 ans. Bientôt encore une année tokoma na 62 ans. Congo ekufi. Congo eza na maite, wino mo bomoni wana bilili. Nzela ezali te, na kena na victoire, na yoki émotion. Nga na yebaka nde nzamba sala na nzoto te. Émotion victoire ezala nzela te ba osala yango surtout so komi na cité kauka. Oh nzamba lola we loko ni na mboka la bi. Oh victoire. Na lemba n'en parlons même pas. Le Congo ekufi. Nazo fréquenter mikolo mo njili mais ma trop, banjele ezate. Banjele ezate bandeko nanga. Mais nyoso wana so le bela congolais le côté. Congolais faut critiquer ba kinois. Té, force ezo utabipai na bipai. Force ezo utabipai na bipai. Et sengeli congolais nyoso prendre conscience et si kanyo se zo miye. Amita la lobité matanga o il faut la sisango. Mboka nanga me muso lobi na tant kuta kotala Congo te. Ponga na obika langa bien. Les opinions na ye. Obiso ye bato to obika malamu te. Yango tozoloba, yango tozoboya ba commentaire à mabe parce que biso nyonso toza bloqué quelque part. Biso nyonso toza bloqué quelque part. Ba o balobi musique beta te, ba o balobi musique beta. Ba o balobi biso to ko sambela, ba o balobi biso to ko sambela biso te. Ba o balobi likamba Congo etali biso, ba o balobi likamba Congo etali biso te. Siko biso to beta kambela na bato balobi likamba Congo etali bango, bato balobi ba ko sambela, bato balobi Congo il faut la libérer. Biso siko to za compte bato wana. Soki bato wana nyonso o balobaka ke Congo ebonga. O balobaka ke to bondela pour la Congo. O balobaka ke to sunga Congo. Soki biso so to zuka likanisi moko, to ko dominer, to ko vaincre les mal. Tellement na biso o to balobaka Congo eza libérer. Congo za malamu to soutenir Congo to na kati na biso pe misala mabe. Yango zo mona mabe zo dominer biso. Po bolamu. Soki eza misatu, bisika zomi bolamu on ko triompher. Parce que puissance en Nzambe eza. Nzamba multiple. Okoza yo moko parmi 100 personnes à mabe. Ce que vous tambola sembo kolonga bango ba comprendre te olonga bango ma compenser ye kimilo mo monde ba olongi bango. Ba ko ko pété. Mais tellement moko la biso la pesa mabe. Est-ce que na Congo ba santu bazate. Ko ayebi Nzambe liloba. Tobika tout ça l'effort. Ya on la be na ramena bino les yeux. Tout ça la peuple tout le ka ba piste à solution. Maintenant, la vidéo qui circulé, la caméra de surveillance et Kangindok. Parce que moi, je suis en train de dire que je parce que c'est un molimo. Je suis la télé, on a un meilleur de vie. Parce que Mouto Ndoki Abimi, on a une aventure. Non, ils ont un langage. Donc, ils ont tellement mabé. Diable a ta carte à souka, Nzambe pas ta carte à souka. Alors, ce que vous avez dit, Esaïe, c'est comme Mayo. Et on est yeux notre pays, le Congo, Esaïe sur la maboko la bisoté. Esaïe sur la bisoté. Parce que biso mo ba congolais to contrôler côté ni na likolo ni na se mboka na biso za katanga tanga pouvoir ya ba congolais eza na maboko ba congolais te eza katanga tanga eza ngeseka okeni pouvoir eza ni pas Félix ni l'opposition ni na ba résistant ni na ba combattant pouvoir eza pas mototé pouvoir eza téléma c'est qu'il faut course pour te ramasser pouvoir wana nde loko ngana yaka ko lakisa bato bana pouvoir te parce que mutu aza na pouvoir akomi yoka pa koyeba ki ngana aza na pouvoir ako affronter les camps mais biso to affrontaka te to lobaka nde mingi excuse
Problème ya Congo ezali occupation. Problème ya Congo eza koloba non nanu na Kagame. En tant qu'un individu, Kagame tolobi non na Kagame. Nde tokosimba suite na ye oyo ezali Rwanda. Likambo ya Congo ezali koloba non na Museveni. Na sima nango tokozwa suite na ye eza Uganda. Mais pourquoi Kagame? Parce que yende ba telemisi lokwa motole na nkembo ekongala. Yende a telemisi koyo na ebite mbala sima soka kokoma président ya ba africain nyonso sangisi Afrika nyonso. Yenda konza Afrika wana. Siko Kagame wana en tant qu'un individu akobi puissant pour asakani na bateau bapesa ki epe mayele. Siko Congolais pour aluka siko ba stratégie eloko ni tokoyi kosala pour Kagame akweya makolo wana me koso wana ekota lisu na Congo te place na nde Congolais azoyeba te abalukeli ndeko ne Congolais. Ndeko nanga problème à Congo eza nango élection te. Tokoke de biso lo sonde bandeko ba osala sensibilisation ba kitela seni. Tokola ba biso tout oke seni wana. Ya tokozwa solution te. Seni ezala politisé depuis Congo ezala Congo. Parce que système d'occupation ezali. Parce que Congo eza indépendant te. Indépendance oyo patriarche azwelaka biso ezalaka précoce. Indépendance oyo bapesi biso yango bozwa po ba patriarche bazoboma biso po ba patriarche batelemi bakongomani batomboki kasi tosala nini to freiner et prévaner nalingaka na yeba acte ya indépendance ya République démocratique du Congo ezala na maboko nani barchive wana eza wapi oyo Congo eza pays indépendant barchive ezali wapi ezalaka wapi nani aza nango soki tolobi tokoki pa ba Belge siko bango bapesa biso indépendance tolongola maboko la bango tolongola boumbu ndenge ni iti lelo na mikanda la biso na biloko la biso bango babombaka ngo ka epala bango. Est-ce que Belgique est comme sa capitale Europe? Ceux qui bapesa ba Belge wana Belgique est comme capitale Europe et ça parce que Belgique a tel cas Congo. Congo est tellement vaste. A teki yango, azu yango, apesi yango na batu mosusu. Nazo ze yamo ba vidéo na soki kokomelanga parce que dalingaka na loba yango. Félix a outé kozala na Centrafrique. Na mikolo mingi. Amoni minde eza kopela la ngambo ya zongo. Félix azo tourna batu soki wana ni. De Félix a yebeta Congo te. Moto a bengenga na Centrafrique, alélé à maman océan. Ça là qui est zoué belé. Tu peux analyser quand tu parles de choses au biso tozolanda. Mais nabi kuna pe za la malam poto analyser. Alobi ba sisi ba kamkula ba katisi na yeti na zongo tali mboka lobi mais non Congo est président de la République. Na bisi bango boti na vidéo la babi to tindi loi. Bon mona Félix incapacité na ye, incompétence na ye plutôt. Un président de la République, 177 voyages ou 17 voyages, à ça, il y a 4 jours, 5 jours, 2 mois, ceux qui ont les statistiques à voyage na ye, au commun a été dans les bandes à Zofan de Belé, mais à Zofan a cautionné Bamboka na été. Donc il y a mon qui on dirait Mboka Moussous la Boutou. Mais même si c'est le Congo, c'est ton pays. Alors bien, mais Mboka nanga oyo. Et ça mon nez mais encore parcourir Congo ta. C'est quoi le ba téléphone ba film kezali, ba choli est sur place. Mais à Bossanike, mai tant ba sinistré ba soka problème. Il y a prometaka bango na même Mboka. La différence comme on a Boutou, Kokatissa et Kamousi.
Bobo ebisanga kosunga este mukolo nini oyo este zape munene ba démorceler yango na mwana mobali oyo nani ndoki oyo nani Ruberwa Félix akokota makambo ya manono mukolo nini ya Ituri mukolo nini ya Fizi mukolo nini Félix akokele ko siéger pour état de siège si la ndenge nini yango ya naza kosenga na kabu ya jude kabo kozulanga ka mwana mobali oyo eza publicité de la Paulette mais makambo alobaki etouché motema nanga na lalite boko tchaye bo yo kazo réfléchir ndenge nga na badai ko réfléchir pour la ko yebisa peuple congolais. Quand je vois Batou Bazo défendre Elokwana Kulutu Mende, maman na okaki pasi na mutema. Montuna bino hein, motema pasi bozo pasi na mutema, pasi na mutema. Député national de son état, hier les miliciens entrent au Sud Kivu, mais Menda lobi boy. Non, ce n'est pas, c'est une journée off, toujours salaté, on est libre, na quoi que na ferme nanga. Yo kende na ferme, to kende na aéroport pendant que les miliciens ba continue na Sud Kivu. Mais ce qui m'a tiqué c'est quoi? C'est que la population accompagne le bandit. Population zobete la bango maboko. Maman Paulette wane la kisinini. Elle a 2 ans et demi. Président Félix Batouba bae lokola batmuto sali 50 ans. Vous avez la légèreté ou caractérisée qui est ministre intérieur. Il n'y avait pas de budget pour l'état de siège. Contradiction avec les ministres des finances qui parlent de 57 millions dilapidés dans l'état de siège. Pour quel résultat? Yango Tolobaki IDPS doit être une malédiction pour la République. La République est en danger. Biso so photo tia mitu na makambo sinon te to quoi ko perdre mboka Lumumba. Et le situation et armée s'est dégradée 10 jours au jour. Tu commis 15e. Pourquoi? Parce que l'autorité suprême du pays est dans les avions. Le commandant suprême n'est pas sur place. En 2 ans et demi de mandat, soit 900 jours, le président a fait 115 voyages. 115 voyages. Moyenne, il y a un voyage de 4 jours à l'extérieur du pays. Sur 115 fois 4 jours, tu es dans les 460 jours à l'extérieur du pays. Même chez son fils aîné, chez Ngobila, on a ma les experts, il y a des pays qui sont fani na ba hôtel, ba lié misolo mboka, ba meli ba lié. Préparer. C'est impossible tango biso ba congolais tozo betela ba Félix maboko. Toza banyama, okoko betela Félix maboko ata mukolo moko te. Toza ba belole tango toza ko betela ba Kabila maboko. Toko betela bango maboko ata mukolo moko te bande kolanga. Batu wana soko landi histoire à Congo ba foncer les sous République démocratique du Congo na 0. Potoko manesiko tokoma ki bande kolanga. Tobimite. Toza pe malamu te. Toza na biso pe lolenge te parce que ezali pe te. Le Congo to ko définir en te que tobimi awa to pousser te Congo toza na biso banyama. Na kacha cage bako boma biso herba lingi bako sakala biso herba lingi bako sala biso mabe herba lingi pona koloba ke bako sala biso mabe herba lingi grâce Tumbaleo la tongo a benga na 8h du matin mais à partir de 11h azobima pour que nous ça l'émission na nouvelle élan azu moto pour tout ça la ba mitukate akei na moto ememie moto esali biloko ya mabe enoptize ye moto ebandi ko kende na ye place moto ezo kende ya yebite heureusement zui idée ya kobenga papa le bolojwa c'est crier place so komona batu belela donc na ye moko basi ba noptizaki ye donc na ye moko moto azwaki na moto wana asi asalaki nini neutraliser ye na kati ya molimo ye pakei bazomema ye pesa mbongo na somba carburant sombi tokei machin place balinga ba kena ya yebite parce que yo zomona Félix lokola moninga na yo wana maloba balobi na ye. Et heureusement papa la musie a commis les sikamoka beleli. Bon soki bakenda ki na ye. Ndenge babandai komema ye wana. Abungi amona nite bake babomie. Akufeli nini? Akufeli Congo. Lobi ba Congolais bakozong c'est la grâce ya nini? Mawa et moi na grâce à telengani asubika na mawa parce que aussi mukendi lelo situation moi na yeto yebite. Bana moi si na ye pauvre et malheureuse
a regretté pourquoi mobile na kota ki na ligne Congo ba moni poni ba famille na biso bazo regretter poni ba tumusu ba maudire biso mais tumbo bino boke ko kote za tumba ya ingratitude mais tellement oso chaki mutu yandike benda singa yandike talaka na nimate ato zongi bilongi na yo eza déjà na bemission yo salaki donc otikali na problème na bato o balingi Congo ebonga te bakoyi ko boma à tout moment tikaka na kufa la champ de bataille parce que la kotaki et je ne peux plus reculer la croix devant moi siko likambo ngo wana bandeko la bino abasi bazo kanaka bango est-ce que biso na bino tokoza la mitema te luke loko ni toko ko sala et loko na biso ko sala ezalaka simple bon compter na ba titulaire bon compter na ba leader politique bon compter na biso auto zangitina parce que les leaders politiques basa na ba carrière politique la bango o ko empêcher bango basala lokola nga keb sarabinoti ba leader politique ba ko sala loko anate obi lelo parti lumumbiste et qu'on crée mais après tant Lumumba yaki ayaki de l'esprit à la partie politique il était venu na kanza la kanda parti moka na Congo boyete pour soka kenda qui a travaillé politique maman mais Lumumba nga bima boyete tango ya ebisi batu le de ngeza boy ngana OK poto bunda pola mboka okito yaka polo yaka batu baya to banda ba bandi nde biso to sala ka boy ba politique ba parti lumumbiste et prévenu monye ko salama yemo ko azana yete bagizenga bazui yango banani be bazui yango et puis ils ont réussir te pourquoi parce que idéologie ya Lumumba eza ba biloko wana te ya bino boko ba politicien bo se collaborer boko maboye bo za na partage à gâteau non idée na ezalaki Congo ezala indépendant libéré tobundela mabele tobundela ba minerai na biso eto cha mindele musika muto akokota la Congo mikanda ekomama soka linga koma congolais to koboyele te total intérêt ni na memi na mboka la biso soki muto eto sala ndenge bato basalaka c'est ça idéologie na ye la mutute voir même à komaki témoin gênant ya président de la République parce que à mon avis dimension au président yozo que est vraiment politique. OK, moi je suis à politique, mais je veux la libération de la République démocratique du Congo. Yango moni biso le koto ya ko ça. Oh comme député eta la kangaite. Oh beaucoup mais c'est king wana flatterie. Wana yebi loko la terre na yeba congolais bazala indépendant. Congolais vivre na minerai na ye plante akabo la kangi ba bagage na nga la caisse ko souffrir wat. L'homme doit se battre pour la libération na ye, c'est ça le mal des Congolais. Tellement Tomi Lingi Makasi et comme il passe pour Moutani Boya pour Moutani la vie na ye ce qui nous montre c'est que le système est politicien à l'élo mais tu as indépendance mais tu as indépendance dans l'immédiat mais tu as maloba qui na kufa bande kolanga ceux qui 35 ans ceux qui 37 ans jeune Makasi bongo malobi na keko kufa Maman Pauline, quand tu as la liste de Mawate, tu as kufa mais bana nanga bazala bien. Moi aujourd'hui combat yango yango elali. Est-ce que bana Lumumba ngo baza bien? Bango boko kutu. Katu ku bien za Félix et Kabola ba. Ozo mona place bazo mema biso parce que batali atokoli la biso boye. Combat ngo ya papa to okena ngo wapi? Mukolo eloko. Yango ngana lela ka mukolo eloko, azaka mukolo eloko photocopie esimbaka te. Côté monsieur écriture de ma bien mais c'est quoi Congo eza ya ngai na yo ngana mukolo Congo yope mukolo Congo yepe mukolo Congo yepe mukolo Congo mais pourquoi si ko tozo ko kate ko libérer eloko la biso ba kolo Congo pona nini toza na esprit na tambola na président Fayulu poko kangama na ye tango na ko postuler la zo ba vie natambola na muzitu côté na ye na monaka soki na kei na kei na mo facilité akatuku bianza tango na repousse la pembeni na ye mwa ndako na nga wana to mutuka wana na kotambola nango et puis bakomona nga ke nazaka pembeni na nouvelle élan ta mosusu pe députation ye na zwi bato na pousse la pembeni na bemba po aza guerrier tango na koma mwa pembeni wana na yebi ke bango baza boye
na pousse la pembe na Félix de bozo ya na ba intérêt personnel et non to sunga Congo na pousse la pembe na bakambi o lokwa bango ba tche mutu ba yebi bango na pesa mayele ya bien pour Congo esikolama kasi boye bisanga Congo ango tozo kinela ngo nani affaire à Congo qui est le responsable nani nde ako délivrer nani nde ako délivrer te likamba Congo bokinela kango nani ponga mona ka batu ba mona ka lokwa makamba Congo ndire bango ba musika ba kinwa bidonde po bidonde batu bozo souffrir te na bino pe la pote bo souffrir est-ce bino bo bien ah ya na kosioko bo souffrir na biso ndenge moko bozande la facilité beaucoup ti mundela bongisa mboka na ye soko sali afuti yo oyo eza la Congo te mwana fatanga mais nini mais na ndenge ko vivre bien on vivre bien le quoi français te na ka na vidéo moko la moni ezaka west africaine moko boy azo discuter la carte restaurant moi ça la non nous on fait pour les français et non pour la batunyoso et prévenez ba comme ko bimisa ba loi makasi pour ba comprendre que ba africain nyoso ba kepa la bango bazo bota ebele alors bangi ba banda ko kata la bango makamba bana wana ça devient encore un problème moto abota bibana a vivre en social so ba kati ko futa bana wana vie na ekomi boni o monde ko baye bana ngo boka ba ona singa o monde bana musuba ko beba alors to kokite ba tailler biso sur mesure il faut to revendiquer ba droit il faut to tombuka parce que c'est notre patrimoine et ça mboka la biso o ezo laisse poumon o ezo laisse économie ya monde entier mais comment biso mo ba kolo nango tozo koka koloba te pona nini biso mo ba kolo nango to vanjo ndire ba osala biso mabe lelo soki grâce ba bomaki ye mais tozangi sou molobeli bolanda nanu mama moko aza kolela la pinzoli makambo etali salaire ya bamibali na ye natali mo biloko botitela nga lazongisa yango po ani po botala ndeni c'est choquant sikoyo bato mosusu bavivra bien ete nga bekoma kosala nga batension nakoma aire moko névrosité koma kosala nga atali kamona kosola bien Congo telema ekoti na makila omonaka ebebiseli nga ta mosu makambo mosusu mpona omonake mpona nini biso moko toza incapable qu'est-ce qui nous manque mpo tosala quelque chose osoza toa na maboko toa na makolo toa na miso toza na nyonso tozo réfléchir nini sikoyo ezozanga biso ntango nakomaka wana lembi na bible congolais sont des sorciers tolanda kongo tozonga ezosimba te parazo ya soki ata nano mbongo ya libala ekobima wapi na basale yango ezosimba te kolia ya malonga te tozosouffrir lokwa ngabo mobali na ngai susu na kati ya mosala aza diabétique naza oblige ifo naseforce na ntongo naluka ata bisika nasukola ata baninga bilamba nazwa nefiske ata badimi po tosiri tosungama na yango armée vraiment papa nazozolo kwa Saint-Esprit olobata mpona biso sale soki mpe eze bien si tokoyeba mpe ata ndenge nini ya koteka ndenge nini ya koluka elokwa ngai mobali na ngai azeli etina amati capitaine tiko sale ya 215 tozofutela ndako cher makambo tu moko oyo dola makambo bicher tozokoka te tozose retrouve te pasi eleki vraiment kote ya salaire ration bapesa papa soki makaya bo bazopesa basoda na lebwe na ntongo ifo natongola soki mpe nabimisi mopepe awa okokoka te tozosufri mingi okomisela biso ata likambo oyo tosengi baede mosusu te si badeplace bango oyo bazia wa chaque mois bazwaka biloko bazose retrouve biso ka eza te eloko moko eza te lisungi ya malonga eza te papa tozosouffrir na gouvernement oyo siko mibali yango na biso bazokufa kobunda yango bazobunda bazosia tozokoka te tokosuka wapi na gouvernement ya boye papa ndeloko nayaki nayebi yo sololaka na papa président alukela biso tosengi baede te baede komema biso nati na suka te me abongisela biso salaire ya mibali na biso toyeba mpe kotangisa bana
toyeba mpe ndenge tokoki ata koluka ata mabele totongi andeko na nga mama oyo azolela Israel mutomba telema azoyoka ye me nga nalinga maloba ya mama wana alobi gouvernement oyo bandeko na nga Félix il est plus qu'un sorcier ndeko nzambe na lignée Judas aza oncle na ye ou cousin na ye so botala balini mais abikisa ete RAT kaka ye abili kambo ozala ngo mposa sala yango mais jour wana Judas amonaki ye ntango ake azongisa mbongo bato bapesaki ye mbongo baboyi babi biso tozwaka te mpo pitié ezalaka te na motu asali yo mabe yo so oyaki osalinga mabe sikoyo oyebisa nga na yo koyokela mawa ndeni babi bosombela yango elanga ya makila kongwa koleka mbeka ya bakongole bango moko bakongole baboyi basunga mboka na bango moko bakongole balingi nde basalaka babeze bakongole balingi nde bakosaka yango so nakomi na place ala bakabotika bamisie babeta ya rien à voir avec babiloko bosalaka na bisela wana yango te komba bolobalanga nde bolobi je m'en fous yango te combat c'est Kagame, attaquez Kagame. Combat c'est la libération de la République démocratique du Congo. Vous avez les conflits personnels avec les musiciens. C'est pas un mené nation. Qu'est-ce que j'ai à voir avec musique à conflit sur la bêtise? Pour la bêtise, c'est un botalak. C'est fallait le bibalola le keto chéri n'a rien à mbanga. Y'a pas besoin de la bamille vite. C'est quoi pour empêcher un dégât? Okimi nini mbula nebal. Bon empêcher à bon point. Pour sentiment la bilan de vendre. Comment on marche un dégât? C'est quoi les babés bolatés de bamisé? Mais millions de besoin cochonner yango. Bon boy na nous côté la biloko ba masoko ba la kisarabino wana. Bon publier yango te. Bon tala ka yango te. Bon partager la mission la biso tozo sa bilo pour la nation. Bon tinda yango bisika nyoso bino boyeba na bato wana. Ba kota ka po ba mona ke tozo bundela mboka la biso. Bon tindela ka ba rwandais. Ba yoka message au to lansaka. Et on coûte bilo combien? Bon bito zo kanye la bango. Et puis tout banda bala moko opération ko attaquer ba komba ba Rwanda bazaliao. Na lo bango mboya Robert akufata. Robert abanga Kongo ndeni. Moïse Nyarunga boa na ko banga biso ndeli pas finga biso la parlement. Wa lo ka bantinzi. Ngana ki deseni na okeleta. Wala ba ventir. Distraction. Nga ko sensibiliser ba toi ke senité. Je ne peux pas, c'est ni na ozwanini. C'est ni ko pesa ngelo koni. Atanye ba check kadima wana. Kadima zo liane ka mbongo. Kadima saka échantillon. Muto diriger Kagame. Ngala ke le bunisa kadima ya musani. Po kadima abolole. Kadima ndenga zana nyama. Akosa eloko moko te, ayebi ko komate, ayebi ko réfléchir te, ayebi ko sa eloko moko te, avandi kaka beba o téléguidé. Yo sala ka boy. Yo sala ka boy. Yo sala ka boy. Makambo nyoso kadima o sala uti lango. Et pas patron la biso. Oh biso to censé ko ignorer. Patron la biso na. Vous savez nit. C'est comme Museveni a dirigé la biso Congo, Boka la biso, pour minérer la biso Zaï. Azoya ko tongela la biso cité. Bozo ka sonité bande ko langa. Kagame azoya ko diriger biso. Azoya ko tongela. Kadima n'a rien à voir. Le lamba congolais to ko sangala ta liboke. Tokei na seni. Tobuki. Totumbi. Atele lo kadima penzamba bengiye. Poaza moto. Mais l'homme n'a pas enseigné qu'on a la caca politisée. Pourquoi? Parce que occupation et l'ongwete bande kolanga. Toute la mise sur la biso vers l'est. Tozwa makambu o elongo bani. Yakoboya Rwanda eza na Congo. Yakoboya France eza na Congo. Yakoboya États-Unis eza na Congo. Yakoboya ambassade nyonso elongwa na Congo. Congo tika la bongo so ba pesa biso embargo tondimi. To sa na loloko eloko moko. Bakanga biso Schengen awad. To boya nanu ko collaborer na ba mboka wana to tala biso na bango balai ba okufa. To ni ba boma mbuzelo kita musalo baki tozo consommer Congo. Moussa soka embargo. Ba fungola kaini. To ni ba komena d'info ba assassiner. Abagi na sa loloko mboko ezane na richesse aboy. Et là, quand le bosso harmonica diamant, il est devenu commerçant. Mais néanmoins, c'est qu'il a un langage fort. Oh, Moselle aura désiré Kabila. Ce que vous avez dit, c'est que mais Tumba Rwanda. Ouganda, mais changer comme Congo. Parce que
puissance oyo bandaki kodégage na nga baesprit na biso ezalika ya bato bo bafanda na baola bazamba donc toana susi ya moboboyi te mais susi nde ya bato babika malamu ndeko na nga tokóma na bacharge mosusu na kokrake eza yanga te telefone elala te surtout lokola bamona yanga bo okóma lokola nde ozosunga Congo eza mabe te mais eza mabe pourquoi bandeko na biso bazokufa biso toza makasi tokokosoutenir bango te où est la parole de Dieu Mzee Laurent Désiré Kabila lobi na boyi bapesaka embargo toliaka te fufe kitaka te siko biloko ngi kitaka nde nini on a période de Félix ezoko kita te c'est que ezala ba congolais o ba manipuler biloko wala ezala ba congolais ya mabe o ba sala ka biloko wala parce que lazo yeba l'époque ya papa Tshisekedi tant que comme premier ministre bomba la moko fufe kiti dollar na C cela veut dire ezana bateau biso to yebite ba sala biloko wala c'est que bateau là baza étranger moko ba kota po ba bebisa Congo Mzee Laurent Désiré Kabila tanga kotaki biloko ekitaki mbala moko ndana kitisaki yango parce que erone ya kota biloko te asala kité automatique biloko ekiti bozo bona te eza na batu moko basala ka biso ba jeu wana aujourd'hui Félix président hausse des prix na ndenga osakala te cela veut dire bateau basala biso biloko là sont des étrangers ba ennemi ya ba congolais ba lingi avancement ya ba congolais te c'est quoi nini te koye kosala bato wana photo détecter bango bisika ni baza bato bazo manipuler Congo ndenge wana mais lokola tozwa chance ya koyeba pio na biso ya liboso assassin na biso ya liboso ezali bongo Kagame